Original. Fatima Okonji kwa nza Matinda so na président bien yango président Fatia sala suka na prière à stade de martyr pour mboka na biso quoi tala le classe ofele ba mama ba papa to baza ya kosepela classe ofele kota la kati lelo o ka somo bala basone ba tanga na climatisation hôpital kitoko na moni ba sa déjà morgue déjà calamité morgue ya kati eza kosila quoi merci président Fatima nza mabati na yo bala poto mwamba président malam président zoya otuluka ki yewana ana Congo balobi élection za nango le susté président Fatima roi du Congo pour toute cette élection pour te voter nan mamba boezalate 100 jours à pamba banzela tu kitoko bokasonga na ba ke kufa ki depuis Mobutu bokasezongi ba commerce ezalaki otema kuna commerce te avait dit commerce ezongi na 100 jours à pamba Fatima Okonji kwa Taka vient Jora, je m'appelle Kisinjora Tshisekedi Tshilombo Antoine. Nazo pesa message. Aza président oyo, tu ebi ndaku na bango. Na December, tu ebi tata na ye, tu ebi maman na ye. Soka sema kamala mute, afuti ba fonctionnaire te, tu ke funde pas maman. Mais tu funda été président Fatima Oumela. Na ebi na ngolo matena, soka na sengo. Classe ofele ezalate. Na ebi kana bona ne to kolia malamu na président Fatima. Bana poto ba diaspora bo bundi trop vraiment ba combattant poto félicitations bo bundi na président Fati bo bundaki na ye Félix Félix a bundi suka na bitumba lelo to longi to zu pouvoir to yamba président mo bulu ezalate esengo ezala président na biso yana za koya des classes ofele ezalate na RDC balaka Kisinjora na botama oyo awasa mo bulu na poto bazongi se Kinshasa ozongi mboka na yo eza mamu ya paix aucun na école bato bafutaki ba minerval avance bazongi surtout na basakake na bosangani na collège de Boboto kabiti basu le king déjà bazongi serge mbongo déjà na collège Boboto na lycée bosangani président Fatima wana takanga Kisinjora leader américain na votaka na mbula numéro 20 na isaka papa tata Nzambe tu souffres trop na mboka pesa so mwana mboka lelo mwana mboka Tshisekedi Tshilombo Antoine yewana traka nga to wana président je suis Fati quoi je m'appelle Kisinjora Tshilombo Antoine Fati wana président na biso nga lo babo nga Kisinjora nazo lo babo nga la mona président Fati te elia mboka président Fati te mais lelo mwana ngai autant en classe ofele bana bandeko nanga bana biso so Congo to ka famille autant ofele eza esengo na biso nyonso président Fati umela président Fati umela nzaba batela yo roi du Congo yo élection débite tu peux sélection pour tout ça ni élection to sur le président oyo azo sunga biso na mboka déjà classe bientôt na courant ofele bientôt bo hôpital ofele président Oumela président na habité président Oumela et c'est que le par ma compte mo sambela au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine amen na habité président bongo azalate en Afrique même pas une année 100 jours et sali makamnango makada monga na yebaka prince na likolo ya échangeur na matete depuis babute kufa ezongi na ba minda mbalo to so sauter saute mouton bozo apena depuis quartier aéroport ko ka likolo président Fatima Oumela bambouteillage oui bozo le bambouteillage esengi bongo polo bito zala bien esengi bongo gabiti ba sur le king Fumu Sabata John oh vient jouer leader américain Tani Bokombe Tsunami sala musala na kata Paris wala na kata Belgique boyamba président za koya président za koma le 17 na kata Mikili boyamba président ye watu lokati mtabundi bitu maloko président asate IDPS boyebi nenge to bundi batutu bana poto za mkonda na IDPS kupu ko bokomi mutema mabebo toujours pouvoir
hein? Président Fati Mambo Asali ya boksa banzela nanu ko du gouvernement et bi ba quitter tala le loto za bien et que to lia bien na bonne année président Fati Chilombo Antoine Oumela nga vient toujours à leader américain la star mboko merci sans oublier la ngana bosana Vital Kamer Dirkab motema mida Chatir papa Oumela yone cote nga ben ko ibenge au côté qui toko ti l'élection ba propagande botambuli partout pour souffrir tala lelo yo merci maman Denise yonde au remplacer maman CC maman Denise au remplacer maman CC maman Oumela seko na seko maman Oumela wana bosala na ona président Fati batela papa maman Denise batela papa lokola bébé pour biso la mboka tozala bien ba université ba bourse ezonga para campus campus ekufa papa na zolo la campus ekufa papa zo c'est son na tanga ba belge bana so baza kuna baza kotanga merci oh président Facho Sali base ya mwana ezaka école primaire base ya mutu ezaka école primaire bana yo sokomi ka kaya 200 francs il faut ma 2000 francs $5 papa ba bosani mama minerval na RDC mobimba. Merci président Fati Oumela seko na seko nzamba batela yo na libota na ona Congo na biso ngolo baki merci président.